Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Penyel. Ye usabe mission. Bata yo moko. Usabe mission. Oko ya no vacances na yo te osali na position ki. Faut la mature. Oye no vacances. To moni yo kuna principal. Ah maman. Vonda. C'est premier. Eza ba se belé ba sala banani pe ba divorce. To mona bango pété tout ça. Peut-être HP, je ça la bon, mais ce n'est pas bien. Il y a les caca et tout, et voilà. Il y a mis ma rêve nanga oui, ils ont rêve nanga aux artistes. Le pas de bosso na c'est plus la. Na pesa njame merci pour appeler sanga don, ils ont artistes. Là rêve nanga aux andumba, mais la koti ba dossier na chocolat. Na oje la nani ayamba masumu. Masumu ndaza chargé ya bandumba chocolat. Yamba. Masumu ka de blendo. Akaya comme bachela bodo mais bodo kilo. Alongoli la ti masumu. Ngaso liba yena ko bala. Tikabu. Ngana osela succès na se retrouver jamais de la vie. Ngaso liba yena ko bala. Sobe mwana na ko bota. Et ça te que na juizemi pona basente non so molinga na jemi c'est que na luki apela zui c'est na zui voilà na ça te basente na luki na zui voilà pe mkona ngako sana nalinga na landa kuna papa posé à Mandela oui Mandela benga tika boy si sune comme le na so magicien c'est na magicien donc nasa juste pour nous défendre je peux me citer à Kanda. Parmi l'avocat, vraiment, Natché Mayele, oui, parce que c'est notre collègue, il a qui a arrêté, la cause de Moko, mais Tobundi, Tobimissier, voilà. Mais ça a beaucoup. Kapachu. Quoi de bon. Aujourd'hui, j'aime le rituel de la millier. Faire au tiem panti. Au coca? J'ai failli mourir. Kapachu, tika. Ma bête en pénale qui botte. Moi, si tu as pensé à mon thème, on thème sur ma bimsa, tu peux m'alibaner. Moyen. Tu peux maki. Pour un affaire, mon affaire basso. J'ai la paix de Naouli. La paix de Nyos. Yo peux pas payer ça bolingo bongo. Pour moi, na. Osa bon moi, n'est-ce que mon tessa coupé dans la macambon. Là, moi, quoi jouer. Moi, je l'ai passé en passe. Toujours. Yo peux toujours. On a besoin de la personne. Papa chéri. Ma papa chéri alanta kanga sa assemblée. Tikabu. Papa chéri. Nga kuta jum su sabe da sha benginga. Na kuta ngbe tuna. O Isaida. Nga isa balwazi. Elle quoi ki wata so na muni na kwa kafina ngebongi. Wata na bozu. Wata nga pumanga na puman. Na kuta ndayambanga. Wata panika ni tu sabatise. Na wata shetem. Somo. Voilà. Katika Pesa TV, boyebi ser na nga bien bon. Ya za ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Aza pe na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba onyo so balinga pe na balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda soin. Kuna mimi bazara te o ba jemo bo ete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de Cynthia Kapachi Total qui spot en tout cas en retour ba prix. Pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire Katika Pesa zawana. Bobenga na ba numéro o de Tchewana, bon que na ba page na nyoso et puis vous s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV, vous allez décider. Voilà.
kaka page télévision merci d'avoir abonné na biso nyonso ba partenaire na biso ba tonos balingaka biso nzambe nde azali maître ya temps pe ya circonstance yende mutalingaka to ya boye yende mutapesa biso souffle de vie sponsor pe partenaire ya liboso ezali nzambe nzambe nde nyonso mpona biso nasalaki émission moko nalobaki SOS mpona mobikisi lisasi wana oyo ekota ye wana en tout cas jo illustrele biso bafoto wana eza mpenza ya solo bato bakocontribue ata na mbongo te bocontribue na prière mpo esala ye mpena bien tomonaki matanga ya Diane mpena bato nyonso basoutenaki vraiment matanga eleki mpena bien par rapport ya mama chaque ezalaki na mwa banungunungu mais ya Diane en tout cas tolobi félicitation na bato ya maboke elekaki bien azali na mosika me namoni organisation soki bokosalaka kaka boye chaque fois et ozala mpenza bien merci na bapartenaire na biso nyonso partenaire na biso ya sika Aïda aye na buku ya babanga donc vise semaine leki na kaye na bik aye nango aotondisa oclôturer bato solo na mabanga ayi boni Bien, maman, bonne. bien Ouais, je l'écris bien. kitoko Ah, super. boni yo Ouais, j'aime so battre la comme d'habitude. Et nalinga na landa kuna papa a posé à Mandela. ah Oui, Mandela benga. tika boye Si, so no comme le na so magicien. Ouais, c'est un magicien. Donc ça juste pour nous défendre. optomisi te akanda Parmi l'avocat, vraiment, Naché Mayele, oui, parce que c'est notre collègue, il a qui a arrêté, la cause de Moko, mais Tobundi, Tobimissier, voilà. na cause na ye mo ya bilobela Voilà. aida nasepeli makasi oye na toge oyo mais tant tolobeli makambo nanu oyo etali bobseki Oui. tomoni mpena ke tour oyo mambo ya Diane eleki bien bino mo bozongai na conscience to famille ya Diane nde ezalaki na respect ya mwana bango Oui, famille Adiane, des bazan à respect à moi na bango. Parce que ma famille mosusu oyo, oromona mbutu. makasi Eza kozanga nde saka bongo. Mais famille Adiane ozomona ke baza mayele et baza batu moko bazaka logique. ouais Ata ye moko mwana bango pe makamune bimaki tango akufi. Tango azalaki otanga Diane na mabete. ouais Itango akufi no azaki boazaki donc eza ndenge ya famille na bango selonga eza ndenge ya famille na bango baleli mwana bango bien biso pe to kotaki ka na ligne na bango ya momi nyonso te leka bien aida kitoko tokeno vraiment bien lelo ntango olobaka ke okochange bilamba te wana déguisement kaka wana eza na mutu oyo apesa o goût ya bilamba na wana to balakisa to yo moko obimaka ndekendeke na structure na o oui parce que si on a changé tenue na lomé na Aïda ouais et voilà bon ko changer tenue ça peut m'abêter mais faut garder ba biloko ba bayebe nango parce que so totali ata na bar avec Aïda au moins na kena la petite tenue normale mais na garder bonnet na lunettes ouais zo il laksa ke Aïda ye wana parce que so na longo tenue batu so va reconnaître il faut que Aïda ye donc isa tenue nanga et nako changer te mais nako za nango 2 ou 3 parce que les autres au la télé on va toujours azaka na tenue moko wana ko indisposer bato ce n'est pas bien vous avez moins de 4 na yo zo sukolo zo changer et vous allez bien mais nako changer tenue te et ya moninga couleur ata chege na mko na kozala te ba tsela nga ya vert tika boy ngai vert ja kwa lo mobe ah ya ona bona pocha manzaka vert tout ngata bien na mélange ya vert oui ngata bien ata matlanga comme un vert oui trop vert oui nga bato vert au basala et sa couleur vert bato basala couleur vert faut vraiment ba lukanga ba dédommager nga surtout parce que merci pena papa na biso Simon Kimbangu ça Simon Kimbangu tika kiangani papa faut lukanga pour la vert wana vert oui bato beba bakana sa mwana papa bato beba ba Aïda oya mkoni papa tunako papa tunako soloko oui tout ça ba collègue kangali na kende pe kamba amuna nga pe na muna kamba parce que nazo représenter vert voilà ni pardon Olimbisi na bosani te
ozanga oyo nazwilaki mokolo te. C'est bon, olimbisa. Au salut mon système. Natie maman. On respecte abonnement. On respecte abonnement. Vraiment. Mais gars, toi, oza batika bibwira mona ngote toto jouer ne kulelo bambote na mona yo tana ki yo pena ye pas na ki ye voilà bon ne bandel zaki bongo bandel zaki o metan tsiko batu ba yo comprendre que non ai pe azana ki ai ne ya bui pe azana ki ya bui na ye donc c'est ça quoi à chaque fois répétaka to ya yo ezalaka instantané ba pesoka rôle au jour ngai surtout so na jouer ka rôle parce que ne tourna déjà chaque jour ya da répétition bon ngani so ko va na ndaku ozo tourner wana comment passe et biso chaque jour faut qu'il y ait que tournage ozo tourner na batu et ils ont motivé déjà na scène avantage na ngamba OK lelo to comme mona Aïda to comme mona ba te belé soka zate ezakaka bo priva qui est ba tournage bonne ko boya tourner na ba film na bino et loko wana o s'imposer na kati ya théâtre ko boya ba ninga ko finaka ba ninga ezani ba groupe na bino ba théâtre bo salaka toka so ba biso ba komi ba meilleur ami ba ko priver ba tous et ça elo ni nyango ekopo et comment est bongo nanyo yo ba boya qui a tourné et nanyo a kufi pe ba boya qui ba priva qui ba blo mo bon comment bi mais comment ni bon ngana olobake ko jeza msu ya mutu yango ye moko misu peza ya bato babengisa biso misu peza ya bafan suda so tolinga so Aïda ngo théâtre tout ça impoli tout ça tant pe ya utala la commenter ba fi azem poli na obenga ngasute bah tu sois considéré oui ya ba abonné na biso ngai tiens ça Aïda tolinga Aïda musu pe yo moko ozomi monokoki bako benga bozo ya tourner genre 11h 12h eza chaîne na mutu déjà soka benyo na film c'est kazo considérer pour toze belé kapachu toza ba ida musu bako ya bako bobo ya kiti bobo kiseng mo ya ki bobo c'est ça ninga ye donc c'est ça siko yo n'a pas se considérer parce que musala on va na bureau té c'est ça so nzamba yeba ko va na bureau on yo stand na TV neti kapachu ato jouer na o na théâtre ba che o kotika la no ko sa théâtre parce que eza on métier na autre makas o sai na rapport o sali mais comme ni ngo émission ouais eza pe na batu mususu atalika o aza mtunanga da benga ka bye OK ya benga ni ka bye siko donc faute eza biso nyonso donc faute eza pas en général ça partagé oui ngaza faute o pa benga biso te ana faute na ba commentaire wa tshela biso na pe ba na faute mutango ba ko linga Aïda te musale sa ke na zota di frère ngwana parce que so ba benga ngate naza musam sute c'est naza chômeur c'est ça voilà Aïda boka na mabanga kavachu voilà je monte maître Dem Koukele maman vraiment parce que tozaki na meeting ya nani gouverneur Gentini Nangobila bazaki na meeting abengisi biso na bokasi ya maître Dems Koukele namoni wana Prince El Matador toujours donc wana bilonga na pesa nani papa chéri ma papa chéri alandaka nga sa assemblée tikabo papa chéri nga akuta jour mususu apeda so abengi nga nakuta ngbe aotuna oyo eza Aïda nga eza baloisir ya Fifi Renje donc merci ya Fifi tozo travailler kaka na Caleb Congo studio Android na Joe Mystique donc musala kaka sko nini ya Leketiv bokata ina Leketiv ni chaîne Leketiv bono le capet trop te faut tout na Leketiv ya Fifi alongwe yo polongwe banga zaki moi musala Leketiv te biso zaki batu to bande ko ya ko tourner OK mais Matissa qui est fort c'est ça eza musala et tout et biso tozaka wana pona kosunga so pas lobi lelo le mso tsako non Leketu c'est mon frère à moi nga za problème na Leketu te so ye mo abike bo ai to zongela makambo donc eza chaîne na et yene mto yeba soka ozongela bien continuer ba émission bien nga ko ba théâtre et so dépendre na biso banda obek sa soka to tourner a foutinga na zongi na OK mais cacher les arabes normal oui cacher ça nga za na exigence oh pe ça na ozwa
Ok. Mais conscience nous ça que moi la bataille on pas bon yo ça C'est ça ça, là. c'est ça. Voilà. Ok, continue ma banque. Merci voilà la moni. Fatou Saki na mtatika mapeka la défaut. Tika bo. Yo ba yiba nga Saki parfait Fatou Saki na pesa ngati. Apesa nga parfait mon na na chango te. Trésor ce qui nini wana. Maman Fatou Saki na sombela nga parfait na nga pardon. Bakisa bosusu mama Fatou. Bakisa maman Fatou Saki s'il te plaît. Somo. Sompo mapeka moi nani kapasho azo ni kaka. Somo. Wana moni terrasse ngungu terrasse ngungu wana za bashoki ba pibi ba nini na za su na manager te ba tinso ba yi na za su na manager te mais za la Bandozo ku. kapasho Ku wana ngende bombo. aujourd'hui ntembo richo china millier faire chem panti okoka chef va y mourir kapasho tika Babeta opera ki bota. mosinzo penza mtema o mtema so babinisa te pema libanda Moyen. ne pema ki pour na fi mon afia baso c'était j'ai ngada épices. pede na uli pede nyos Yo pe bapesa bolingo bongo. pour moi na Ah. uzabo mwana siko mutu sa kubela na makambo yangu ndio mo kwa jouer moi je l'ai passé en passe donc wana na moni mama patience malonga mama patience asomelinga ba parfait ya To ba yibi to mususu. te mas fo de te Ariana Na moni ça va. mam te Na moni mama some oui Pona nga tu ngana yo to nozo ga ya zandwa. Zandu kaka. Yo sauté déjà. Na sina sauté mama. Mama passé si malonga bi mwana nga je Boete. t'aime. Bino za tise. Wana ni? A tise. Bino za tise. Rihanna le konani. C'est ça. Beyoncé. C'est Na ko ça. sombela pa na pa fe penja. Mkai ba masaki. Abina o sombela fo de te Rihanna. Na za fo te Rihanna. Na grosse. Na grosse. Gloss. Grosse à Nèvre. On a salé la merci na maman patience. C'est genre de maman qui na linga. Aujourd'hui linga na ta na za vivante. Bisu c'est ça ozata. Alinga ka na za première fois na yo. Ata 5 fois ya katana. Biso pe kwa to senga katito ya kaba kabela biso to sabui. Mais nzamba lo la ko sunga ka bitema na bino bokabelanga. Moite. Obota mkoni ka Saida. We ngalo Babio bota. mibali kaka me okangi senti. Te kapashu ajezo kenti. Ngaso libaye na kobala. Tika boué. Ngano osela succès te. Ah. Na se retrouver jamais de la vie. Ngaso libaye na kobala. So pe mwana na kobota. Et ça te que na zemi pona ba sente non so mo linga na zemi. C'est que na luki. Apela zui. C'est na zui. Voilà. Na ça te ba sente na luki na zui. Voilà. Pe mkona ngako sala. OK. Mais ma production corona esili. Na ba nyoso soki na komboni. Na suki na patience malonga. OK. Tozoya esili. Tozoya. Voilà. Tozoya ona. Mais ba corona esili ba production ndo na machine ba bio. Si. Ba koki ozongela ko contacter yo. Si, contacter ngabo contacter. Et les 30 tozo na Lubumbashi. OK. Pardon, na vérifier. Vérifier. Tozo na Lubumbashi parce que na nyaza pasteur Amisi. Pasteur RV. Herman Amisi. OK. Voilà. Mais vous avez le 23 dans Rossien. Toza na gombiana. Na gombi. Fiango kombe kimiso nani limsa. Bon, pas comprendre que mais quand même ba production Lubumbashi ça va. Lubumbashi, ngapela Lubumbashi balinganga. Et ça to bakaka kota ese. Na est hein. Ese pa balinganga. Mais kolo nanga moko. Ndendika. Na banda kaye. Ata pensa bo bokansanga. C'est pas dire. Baluba. Okobenga mwana nomba. Moyen. Baluba va changer hein. Changer point. Bo c'est gâté. Moite ba sekate o ba sekate. Makasoli akaka. Faut que c'est kaka c'est premier. Ouais. Donc nous allons Lubumbashi. OK. Et à partir de Lubumbashi wana ba ramila Lubumbashi les 30. OK. Les 30. Et ça soirée, et ça batbaya. Privé. Et ça privé, et ça VIP. OK. Et ça VIP donc ça batu ya moyenne baza batu augmente pe baza. Donc il y a na osombi pour seka. Donc na personne azana nani Fatou Poutou aza leki ya trésor Poutou. OK. Trésor Poutou. Omona ya no mbokani. Pose na kota na gardien. Tika boy. La gabe président biblique. Azo yamba mbati. Président biblique azo yamba. Babi aza gardien bomona. Yawa bado
yamba ye mona molimo. Pas un bocadi. Moi moi les quitter un bocani. Mbokani? Iya. Pesa mo lo te. Wa mutu. Akabela ngati. Me yoko akabaka. Ko sate. Ya solo. Nakutana mbokani seka asekaki. Osisi akiei. Mbokani nakosi nazo eloko. Ngako sate. Eloko ekiche wata sona muni. Nako kafina ngebongi. Wata na bozu. Wata ngapu manga na puman. Nakutabi ndayambanga. Wata panika ni tu sabatise. Na wata shetem. Somo. Voilà. Te azabo moto. Na waya place wana azabo. Te azabo moto. Po mo bokese na ka artiste musicien ba artiste. Bati baza kapashi. Baza. Biso nde to abazoba. Biso. Ya moto za minimiser pat. Tout. Bino monde mo mizo ngisa. Biso moko mampala. Oh. Na lega babela nga. To samsa moko. Oui. Yo yemba, ngapela yemba mais na théâtre. Ah ouais. Aïda toi tu es vraiment bien. Joe Cartes, on aura déjà taillé. Et puis tu es belé ba ke biso yo. Oh to pesa ke sengo. Biso ba oh to transmettre vraiment esengo. Biso mo pe to za besoin esengo makasi. Aïda mo ko za rappelle ba tristesse mo zo luka ba tu otala pele mususu ata comédie mutu to na minute za rappelle na mutu sexa auto a rendre heureuse. Si pourquoi pas. Musale za na stress moko kapashu. So za mutema te ko sa crise. Otala mususu boya azo finga yo tu sabanini otaba mususu azo benga bengo na banini. Ko vanda pe bolobi nakoko olukata mutu moko assez distrait sengai omona ozwa nani mono koche ko mutata baninga mususu tata ni batako ivoire ivoire bakaminye natala bango batike natala bango po ongbenyata po sotali pe kongo pe totala na biso. C'est ça. Rêve ne peut se réaliser déjà. Parmi mes rêves, oui, ils rêvent aux artistes. Le pas de bosso, ne sait plus la. Ne peut s'en dire, mais merci pour appeler ça don, ils sont artistes. Là, rêve aux andumba. Mais la côte va dossier na chocolat. Na j'ai la nani ayama masum. Masum déjà chargé, la bandumba chocolat. Ayamba. Masumuka de blendo. Akala comme bachela bodo mais bodo kilo. Alongoli ati masum. Dans rêve no naza madame la présidente. Là-bas anduma pakajuma. Bosco elamba o. Kasi na comme avocat. De bon koni. Des pas anniversaire ya Joël Francis Tatou. Boni kuna. Kuna kitoko. Papa zaki kaka beko seka. Tika boy. Akati suka chilin. Mumuba. Daddy. Ya bongo na bamo. Sombo. Alors. Papa basa jambe alors. Papa bomera. C'est daddy. Oh, très le cas. Sombo. Vraiment, et ça qui bien. Na mona pe confrère na onani ika de jong. Jacques wana azo yamba mia trop sérieux ngabe ikazo yamba trop sérieux Jacques bien. OK, aïda to kende bien on peut ça pas conseil kitoko. Tout le monde a basi ebele bazolo baké. Libanda libala eza kitoko mais na kati moko beta to bola ki jenini se vimbi to ebi pe lisolo ya moi peniel to ebi moi basi ebele bazolo baké bazaka quand même na mama kofi na kati ndaka libala. Leti yobo ko ko bani soki ko mi mama avec basi on a bazana ba problème na kati ma bala na bango. Ainsi capachou. Tant que le bacal, les meilleurs pour les pires. Il y a gaza pire aux années. Pire mieux c'est un honnête. Et ça va être pour Jenny azana azara média. Et ça va se suba donc ba boma e penza. Le quoi ça me média boyeba. Boyeba te. Neti Jenny. On dit ma qui est. Tant ba beti. Pourquoi on a photo sur la média? Quand Bobby m'a vu le même total abino. Total abino te. Quand ça va beti au na média. Si les sangs qu'on a passé à mon ban, on est ici sur le protocole, on va te dire, oh ya, ça me ban, laisse ton bandage sur Zaki. Laisse ton bandage sur Zaki. Mais aux amois-ci, yé, bah mon ban, dès le début, on va le bac. C'est ça. Tant on ligne, au côté de la Zafinga.
ese munonaka déjà mpanti apa munoko eloko nanga déjà bweza ovimba te po déjà ne bandeso déjà bosoye na mutu nga mukolobetanga mabe kozala donc yama mobale bike na otika munoko basala ngo ngaisa mutu kobeta mwasi zelo te kopini ye c'est plus mieux oko vande pour opesi un bon punition penza yesu enzombe mena kama changu ana fungolinde ekapashu olobate c'est comme si naktisiko Voilà ni iPhone akabile ngai papa maman était pauvre moi et où mêler au battre loka maman c'est ça voilà ndeti Jenny violence faite à la femme toboy mais il faut que déjà dès le début il y a koyeb sa relation na yo tango lininga nazaki tutute na vimbite po yo banda kwa ko vimbisanga naza mbali na yo toyebike bolinga batoka na kota te na taka le banda kwesika na tala banda kwesika mais le quoi tolinga kate violence faite à l'homme yango la télé otose oui c'est ça mais c'est capable parce que j'ai le côté discuter que l'homme na baron na ba baronné je na ba baronné on a discuté sur ça de violence et ta femme na émission Jackson il comme nini wale boss Jackson mia papa msu wali na film asike kota na chaîne ndazo benga et tout voilà donc c'est un peu ça Jenny courage et limbisaye za couple za kabongo so ba beto to yeba ndeni ke mobile za kayo c'est ça voilà bo mupenya Peniel ya usabe mission batayo moko usabe mission oko ya no vacances na yo te osali na aussi choqué faut à la mature moi si ezakate yes nasa na émission yamba pas de kodeko na émission na boîte au décor tabenga décor ilonga élève du maître tika nga pardon yebsa obesa émission ok mais non ko téléphone non te tika oyambaka ya be pomme te so abebi yamba bazo mabanga merci aosabe mission oye no vacances tomoni okuna principal maman vonda c'est plus mieux eza basi ebele basala banani mpe badivorsa tomona bango pete tout ça peut-être âge pe ezosala bongo mais ce n'est pas bien ya kolekaka et tout et voilà koloba mingi eza nango bien te surtout na mwasi donc okoleka bobeti libaku c'est ça tozongia pepe na baba ndeko mibali tozosala kama touche naka na bafait de société mibali pe ebele eza kaka aboti na mwasi mwana na nga te asali boye mwana na nga te ake boye mais ntango bolingo ezalaka non au début ezalaka bien basi ebele bazozwa badéception afana na mobali 2 ans 3 ans 4 ans lobi mobali azoli ye mwasi mosusu abali mosusu ezopesa mpena kitoko te ayebi okoki oloba nini parce que mibali balobaka basi nde badekonaka mais mikolo mpena bana basi en tout cas mibali nde bana bafaute ebele oui yango napesi bana basi oyo baozwa so bazemi te merci oni elazaki so elanga bozozelaka baozwa te mpo basi bashoke ebele amonika nasomba ta pili ata ya 6 ans matrice abatuma makaka mosu mpe babota te azopesa batonga abeti tonga conséquence mpe ezozela yo c'est ça donc eza bien te surtout bino mibali ekwela okoyeba te ata lelo owangani zemi ya mwana bato mais ti okota ata na sa mabele okobala okobota yebake ata na mwana ekozonga retour à l'expéditeur makasi oui makasi ce n'est pas bien na mokili tozalaka mibale onyokolanga mpo zwani c'est ça nzambe asali nga na yo apesi biso mitema pourkui yo konyokolanga tolingaka bino mpo boza oyo nzambe alobaka toza basemblance so basemblable na bino mpo so nzambe mpe asalanga osakananga ti somo lokola babimisanga mwana luketu na moke so mopanzi na wana okomomona kwa ntinti
Attention. Attention. Aïe. Batika onyoko na mtema. Kitoko na moni oza pena ba zeno makasi. Maintenant comme ça on a moi 30 minutes. Merci pour la espace. En tout cas merci pour la ponctualité. Au moni to ça la rapper ba comédie, to ça pe boy to zali ne longo biso nyonso. Mais est-ce qu'elle arrivera au moni pelo mo boy au PCP moninga conseil to moni pelo monde a mo to ça la na ngano na WhatsApp. Est-ce qu'elle arrivera mutu suspect ou bien ya mo repé boy mageto mona ko mingi za rande karana na ndeko na biso comme kimia Belvi Kaza bonyoso mais un moko arrivera pe mutu susu pa ko benga yo mere bakata pe kale albaki na benga souté il faut ya na batu misusu est-ce qu'il arrivera pe peso conseil bo peso na conseil si ngaza bate belé ba conseil anga OK ata yo mon pose à présent bate belé parce que nous tous à la bouche sans conseil ya au progresser c'est ça ça remarque OK ça bien té ndeti ngalo na lingami ça ba remarque Aïda tout le monde c'est sous bien à démarche na voix tout ça tous na posa nango na conseil au pesa faut pas conseil nous pesa mutu si nous so pesa conseil le quoi zo finga yo na makasa ko zo conseil ngwisa faut ko iba koloba na mutu ozala mukolo ozala mwana mukeso ozana remarque ou bien na conseil yeba nini olobele mais ça tout balinga conseil té amora ayo idolo balangani mona mo liboso ko mona mo liboso ezati ko kocha mo liboso nanga voilà donc conseil est très important dans la vie à mutuna reproche photo ndima ba reproche voilà muto lingara ba yebiso te so iza mabeto eza malamu yango toujours zinda papa c'est ça donc il peut la pesi belle film beauté belle film ko lobby parce que trop boss belle vie to ebike ba kinoa pe biso ba congolais to komi ko kumisa mutu c'est que toujours lukaka place mo ko acheter ce qui belle vie on anda biso ngamo de la pesi conseil que zala kana bagarde keba OK lo bani papa biloko ebelezo ma mona belle vie yemo mona raté alo raté mais ba te belle ba so kotsaka belle vie OK lo bani ni on a yeso kwazo tona tant que grande sœur tant que maman nanu je l'aime beaucoup nalinga ka mingi maman et zala mingi na ba pirate ke ba pire voilà c'est très important parce que quand on est capable de lobby muto lando parce que oza belle vie voilà tant ozala nanu kande pa na bino bayaka te donc faut koyebaka yo moko na musika nani oyo kozana nani poko zana te okosusa batu nyonso te moza ami ya batu nyonso te voilà zala yo moko comment je dirais bon yonde zala yeba bato zana bango quoi yeba bato zana bango et déjà to sola déjà na maman et tout voilà to lingaka o mingi to zana posa que o matali su koleka to zana posa o kendeli susu musika et na ba vision za kanango to yebi ke o koma musika mais entourage ce que za mabe et il y a sauté aux amabe mais na yebi déjà entourage na yo ezaka bien mais kolisa lisusu ko sala musala et joyeux anniversaire d'avance. Joyeux anniversaire Belvi, to komo kena suka. Chaîne na ba retrouver on nini, ba page no ba retrouver on nini, to yeba programme no yeba tournage nyonso. Merci avant to kende bolimbi sika parce que la ngana lo ba pona likamo frère na biso na ko tikango le kabongo te c'est mon frère sur une émission na lo bela kango déjà yaalité ya kanda. Voilà.Ité ya kanda ozande kolanga mobali. Ngata una yoka ki bakanga kiyo esalenga passe mais na télé émission salaki okoko lobake batu ya likondi protège baza mabe babwaka kinga etu okoko lobate ke nani bubuli yondela aza autorité aza mutu munene nani ngolobaki na mboko obanga mutu te biso obanga mutu te ngosata une semaine te na waka voilà pour le baquet, koloba mingi za webo lo baté. Et ça ti le quoi toi artiste photo toi bizaka tout le bagné soto lingi ce n'est pas bien. Et nde lobi ngala koloba na concert wana ozalaki. Ba pesa ko invitation parce que ngai na concert à Dadju, ba pesa ki invitation. Tango kenek chon lo wala podium ba bwaka ko bozaki babaka ka yo moté bato belé bazongse bato belé ngazaki na se OK ngaza na concert OK ngalo kwa na zena invitation na mata kite na tala na musika
ozomona il faut koyebaka bavaleur na biso eza mpe foti na bango te ex babengisaki mot d'ordre voilà epesamaki soki babenga naza na invitation nanga yango oyo nako koleka mais ce n'est pas bien vraiment biso tolingako mingi osala mosala yo bien mais kaka kobandela ta lolemo ata 2 ou 3 fois avant koloba. Et merci à papa so bubuli yondela ndenge a retirer place na ye na j'ai koko kama mutema malamu ne banda bomwanya aliga balangati tika boy babi ex nanga kaka na bengi eti tio mwenga koni magicien boy na bengi jeko banga bengi jeko tika boy oui na ben allo jeko appelle mon amour et tika ita kanda ex nanga asa épuisant asa épuisant pour nga soit disant le bas qui ne porte pas TV na chaîne nango o c'est que mission babi monsieur te ya toyebaka koloba koloba eza oyeba oloba te tolingaka o mingi yaya yoka c'est très important mpona mosala na yoka ngai na bakekeda tikuna na waka na bi bakangela osu des jours sotbakoloba boye te na bite nalingai na yaya oyebi me nazwaki tan te na profite na émission ya kapasho topesi yo merci semeki na ngai bubuli yondela napesi yo merci ndenge oretiraki e bawario mpe bawario mpe ce n'est pas bien ce n'est pas bien donc biso tu toza wana tosunganaka c'est ça ngani naza boye naza bamisie fo kozala te olakisa ozaka couleur ça doit ba comédien c'est ça couleur naza mutu nanga nalingaka mais nakoloba te ke nakangamaka na mutu non c'est ça po msuku na babenganga te mais kote neti wabenga bina file munani ozom faut pas okangama place moko meka te bafere baza wana banini so bakope kozaka zala ouvert parce que oyebi te place bakobenga voilà komeka te c'est ça oui onga mtaka pashe kapashe komeka te orate oui c'est ça merci en tout cas bakisa ba merci beaucoup na moni wana Virginie Luambo Vernier Express na obenga déjà mama Virginie Luambo pona ko nini yo Virginie Luambo Virginie Luambo OK Virginie Bakafwa voilà ba Virginie Belair maman on pena komi on sende Virginie Bakafwa on a mama penda mubikisi maman pena so mubikisi na Goma tangana na Goma asabsa charge na Hervé Yankole non kabashu foza Goma isa aidana Virginie kaka bakafwa aza na kisansa awa na osala effort tokutana mama Virginie Agnès Coiffure atikelenga ai na défaut nzamba pambola vraiment salo madame anyo atikaka nga te kuti Odette mama wana kapashu yemta tongela ko biloko wa tongela nga bilamba penja mingi ezaka Peki Kolito, motema mama Julia Jongolia. Mais maman Odette oyo na joué ka 2 jours tonga soir. Tika boy. Na tiki. Modela tonga soir. Tika boy. Na tiki. Kabashu. Azo bomanga nelengi na. C'est que faut memanga. Te non mema. Vraiment non mema. Anya te pendant soin. Wana na moni Blisida, maman Claire Blisida ba plante ozo mona nazo boaka wana. Blisida na 24 wana. OK. Que mes meilleurs hôtels penza ba plantier aza qualité kitoko mama on a pardon nzamba mona yo soko lenge blisida omona boutique mo zana ya biema bo pios non non vraiment ba sona baza penza na do voilà pios wana moni madame Carmela je pense madame Carmela vraiment sotika bilamba kitoko za po sona ba homme dame homme dame bongola ta bien là costume na on dit capation ngoko boaka ya ta misu ba sa monyo azwani panique mama kabama atasha monyo ka panique biso ngaba bongo mama kabama ndoboko pete na blisida semi na ba champagne et mon na dem ta vanta qui sont ça bon Papa Paul Fikipo, motema maman Nathalie Fikipo, FBT Misalande. OK. Jama mona bino papa Paul aza mwananga parce que moi sina zando inanga. Abenga moi sina benga abo kilo. Ngabenga mwana benga mama. Dona mama
papa Paul Skikipo. Ok. Ouais, papa déjà si na boka qui et merci na Okapashi, Ouais, merci na Badunion, chaîne na Bishisa, Aïda Gladys officiel. Ok. Bientôt là, vendredi, autre jour, c'est première partie, il y a bar avec Aïda. Ça vendredi haut. Vendredi, Ok. il y a les 15. Bar avec Aïda. Ok. Et ça, vraiment, ce qu'on sait, c'est kaka, mais c'est Ok. voilà. Numéro Aïda, Tochangoana, Joe Mystique, Kotisela émission, Kuna na Aïda Gladys officiel. Merci Kapachou. Merci na otika la kosi ça te ko ba no merci. Ouais, tala rayo. Donc tant ka ko na émission. Mbala moko. Ne baba kisa. Yo faut on le capé 100 000. Jamba mo. Faut comment on peut le quoi pour les page. C'est genre de l'air faux à Naba. Oui. Akangela mtema. Faut qu'il y a atambala mo na semaine to beta na oya. Faut na musique mat. Vraiment. Faut ana protéger to protéger. Faut que place sous. Bando kabunya. Ngaba ko bwa manga. No kwa no se mishoti. No pina ba avanda wapi. No muna epano. Ngasa ba tuna TV ke na ole ona kata diezi no. Ngai konti. Yo na kata. La belle a des choux, on a retenu, c'est bon, j'arrive. Je parle avec un peu. On y va. Yo, ça comme ma personne. Oh, moi, tu n'es pas touche. Pour me boire à Azati. Donne une tête à boire à Bisso. Baba, tu n'as pas tout ça. Oh, mais c'est ça, mon anga. Oh, peut ça m'a paniqué. T'es qui là-bas? En tout cas, merci Aïda. Après ça, la paix super famille. Bon, na mon vieux Arnold Madouma. Madouma, pas bien dans la zone. Nani, Nani. Nani souci. Comment ça sonne Nani? Nani, l'équipe est belle. Nani, oh, ça n'a fallu au Nani. Dis la so. Coco dit la sauté. Nani. Oh, pembe à la baie. Soulé. Soulé, mec. Abi wala pe ex now. On va nanga. Tile le bolinga si la tesi. Oh, ya soulé tile lo. Poli, mali bandi ya chebanda. Abandoni na kaza na bandi awa. Soka muna bi aita li bandi ka fasalanga awa. Sko yo na bela shuna soulé susu bandinga. Nali ya pemba la pemba timba di bakanga mananga. Pato. Beza kaka. Sena. Bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Your tracks today. Yes, I. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Your tracks today. Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour kozala l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, na parlons pas. Oyo kinzala kobanga banga te. Na États-Unis mobimba esi ba valida. Oyo kinzala kobanga banga te. États-Unis mobimba esi ba valida. Pona mariage na yo ndeko kobanga banga te o. Service traiteur Katika Pesa ekopesa masolo. Motema leo some bapesa asololaka bien. Soko kutani na ye okozala desi te. Katika Pesa napesa yo nini ye. Katika Pesa motema malamu. Katika Pesa Madame Katika Pesa, mère boss. Juliette te valide. Yes, sir. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Your tracks today. Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis, Mobimba Valida. Yunani Oboya.
madame katika pesa motema malamu luta ya nzambe ya Tracks today. yoka Julieta Valida Pumukoi katika pesa TV.